masumu il paraît pour na papa masumu ndenga liaka ba mbongo na ba matanga batu bazo déclarer pour na 50% wana o soki ba chef bazwaka bango balobaki ba chef bakozwa ngo te omoni balobaka esika ya matanga eza esika ya tokende kozwa mayele esika matanga eza tango komi place wana eza esika lokola ozoyoka liloba na nzambe donc ete ya yo Pleza tour ya mama Shako. Lobe kuna oebite tour ekozala ya nani. Tant tokomaka na place ya matanga na place ya bibembeza esika oekokyo te ya biso. Donc atozalaki na mama. Lelo mama zate liweza nango pongi. Lobe kuna koyoka ndeko kingani. Tokomi na matanga eze sika batapage te eze sika ta soko zalaka na guerre esprit na muninga na tangu bokutani na matanga eza place ya réconciliation place o bokoki kokutana pe muninga mususu apesi mbote atozalaki na kanda na ye mbala moko pe omikitisi ondimi mbote na pe boyokani Bonsoir à vous, très chers abonnés de Moussa Kolishako TV. Et c'est vous allez toujours la nombreux à suivre nos programmes sur notre chaîne Moussa Kolishako TV. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. Balobi, émission culturelle, originale, gag, émission politique, émission chrétienne, pasteur, homme dédié, tout ça, on a toujours partage, toujours dans le cadre de faire plaisir à tous nos abonnés. Donc, n'insistera trop sur ces points parce que et un grand bonjour à mon boss, papa Michel Chako et maman Julie, notre maman. Nzamba continue toujours au pambo la bino pour na mingi boto sala, ba prière na bino pour na biso. Et déjà je passe derrière la caméra pour dire un grand bonjour à mon caméraman Yula Kinyambi, nous ça la keba image o ya kitoko. Et puis ça la bino. Sans plus tarder, je ne suis pas seule sur mon plateau. Na sola l'actrice, la bino a sepel sa bino na bagag. Na ba film ebele oboyebi na kombo ya Jetou Weti de to reçoit vraiment mingi to komeka ko développer ko ba encore plus sur sa vie et na monde ya artiste ka ndenge zalaka. Voilà, je dis déjà bonjour à mon invité. Ah bonjour Yemoko, maman journaliste bonne. Bien boni yopé santé, ça va? Ah oui, ya mingi vraiment ya lobezate yo mozo mona kaka. Déjà esengo yamba a bosa micro na biso ya Moussa Kolishako TV chaîne na biso donc nasi bato ba moni Jetou Weti ba reconnaître déjà partout dans le monde ba fan na yo o sepelisa bona makambu ebele babaki ba tout le monde na Jetou Weti akenda wapi to yo kapé Jetou ale kaliboso ya micro ya Moussa Kolishako TV to ye ba évolution est-ce que évolution na monde ya théâtre kendenge? Merci la parole et évolution la monde ya art ezo kende nango malembe donc bana poto ebele bayebi na bemission na leka na lobaka nga penza na msana nga théâtre na bande pa papa nanga Simise Simon Kitata quoi président nanga Simise o alakisanga vraiment msala théâtre ye wana oyo abimisa Jetou Weti na umelaka pepa na banda mo amuki ayebi après simalango na ki kolongwe pa Simise na vanda ki nazwa ki temps koma ki na mama na balaki kwa na vanda na ndako bika ba chéri nde bazala balinga na ba msala na te na tikaki après tangu kopango na ngoko katana na ki biso na na ko kepa Kalunga na travailler pe na mama Kalunga merci vraiment maman ici kozali je te t'apprécie ba merci na yo na msala po bakisa un plus pas nanga après na kolongwe pa Kalunga nde na yaki siko ko vanda na commune le Jetou Weti na marque nanga lelo nde nazali na salsa ba film yanga moko bagagi pe na bengi pe batu ba y compris na papa nanga pe président Simise atika ngate ayaka to travailler na soki na bengi ayaka. Ok,
Merci beaucoup. Déjà, quand tu as éclairci les téléspectateurs, par rapport à parcours. Maintenant, je trouvais que dans un groupe, à part nous, Sangisara, vous avez un groupe fixe. Bon, je trouvais que groupe Pendana na salité. Voilà. Na sali groupe te po ko kamba ba te belé bongo vandisi bango epesa meleka ba simize, ba kalunga, ba masume brendende bango mtu bakoka mambwana. Bien sûr, na kati ya monde wana na yebi musala na mais ya kozala na groupe ke na salisa groupe na nga nanu te na benga kaka na bengi ba minanga o to sala na bango musala ba ye ba suninga nde to sali musala na biso pe ekeli boso. C'est qu'au départ na yo na groupe ya maman Kalunga qui j'ai déjà un grand bonjour. Et ça qui dit à quoi parce que tant au longue kuna au vandi ça le vandi même si ça ba film nous a été na groupe moro pour travailler quelqu'un que ça fait na groupe na autre. C'est que là on est ça que le na groupe maman Kalunga. Bon départ nanga et pas ya maman ezalaki na uta ko perdre petite sœur nanga. Na perdre petite sœur nanga nde siko ezwaki moi temps. Na matanga wana na banda esiko kokoka te vraiment kokende ba rep. Tant ezwaki temps na vanda na ndaku mama pe atikalaki vraiment koya te kolanda na matanga te. Atindeka batu na bambongo ndenge ezalaka bambongo yaki na monaki. Bon tant comme na moment o nazo zonga lokola petite sœur nanga na kufaki groupe pe banda oleka te. Na chaîne biso to banda ki oleka balongola biso na Africa TV. Siko to banda ko luka chaîne ni to koko kende mama ba akotiaki ba dossier na antenne A. Ndesko to vanda ki to zozela na ko vanda to vanda ki e ko tombe ke petite sœur nanga akufi. Tant petite sœur akufi ngape na tokundi ebembe na banda ke sous rapide. Nazwaki temps en vanda vraiment na susa matanga. Bon na tanga na vandi na matanga e ko arriver ba mama bazui chaîne bandimi bango na antenne A. Tant bandimi bango na antenne A, nga siko na lingi na zonga. Tant na lingi na zonga ebimi siko ke na kimaki po na espace ezalaki te. Tango kimaki to ebimi. Siko selon po na bango. Mais selon yo te. Selon po na nga te. Nga na vanda po na poko makambo ekomelenga. Azala penja petite airport, fallait na vanda nanu. Malgré musala na biso to yebi. Bon, ce que ko bima lokola ke na kimaki ndenge tozaki na espace te. Tango espace ye, ndesko na lingi sko na zonge botemo ba polémique na ba chef na mama te, mais na ba chef bazala wana. Tant na yoki yango bon, na mona ke moya ozonga so sezaki te ndena vanda na ngati lelo. Parce que nous avons évolué dans groupe T au sein de la film non makamata qui artiste ils ont marché non peut bien. Te bon tant na longwa ki na bosani pardon na mekozonga sima. Tant na longwe pa mama, tant na vanda ki na koma ki siko ko travailler pas président météo. Ndele lorsqu'on na travaillé que pas président météo soka sali ba film na e abenganga nde na kendaka. Et ce qui en a pété président Zamba et Wingi, il y a groupe les défendeurs abenganga pe na kenda ko tourner ba film. So ba benginga ka na kenda mo na ba place ebele. Mais vous engagé quelque part que vous avez vraiment membre ça là vraiment awa na chaîne moko bi na groupe théâtral moko. Te naza engagé te parce que naza pe na projet wana ya film ya groupe. Ezelo komo ya kati ya motema donc moyena bimisango ezate même bala simana ko benga yo roya kozwa image mona pe bana nde ba répéter ozu pe na ba image ndenge nini film ezolé. Et voilà un grand bonjour à ma copine chérie Babi de longues jambes bien chargées. Dorsia Ambala Poulgaï sans oublier Tansi Touré la malienne donc Bambo Tenabino tout ça toujours Anna artiste Nabino j'ai tout wetiné toujours découvrir ma cambébélé et déjà j'en profite pour dire mes condoléances à toute la famille artistique parce que de tout qu'on perdre maman Nabiso maman Chako à toute la famille biologique de maman Chako donc naïbité ça vraiment perte mon nene pour Namboka Nabiso je crois bien déjà mercredi qu'aux à la jour il y a enterrement et maman Nabiso naïbité je tout weti peut-être aux qui na relation na maman rapport moi bien maman Chako naïbité. Vous avez chance de retourner vers maman Chako. Oui, merci. Batnya soba lande miso bo comprendre nga voix grippe ezo betanga yango mon niveau ezo bima boy. Nazwa chance ya retourner na maman. En tout cas nazwa chance wana. Azalaki maman ipananga, maman Chako azalaki maman moko ba conseil o maman Chako apesanga je tous les amsupe nazwe pa maman nanga te. Bon nazolo ba te pour lelo azate.
nazwa chance ya kozala na ye ntango président Metoya bandaki groupe na ye afungola groupe na ye tozo répéter na ba la duchesse abanda jouer kutu na kombo ya papa Kanja abanda jouer rôle à papa nazwa chance mama Choc abanda koleka kopesa biso ba conseil à côté ya biso na ye ko jouer lisusu na mama na film ya Arlette Molusho mwana mwasi moko boye naza sûr que bana poto boye biye Arlette Molusho benganga ndena yaka kozwa sous chance ya ko jouer na mama wana penja ezalaki mama azopesa biso ba conseil azote ya bana bazalaka boye po bolobi bo matana vie kisite boye puis posa la mwasi il faut komi batela donc ya banda côté ya biso makambo moko ebele en tout cas vraiment mama esika yozali motema molimo na yo pardon et pe ma vraiment na kimia yango matozo senga kaka nelo moko mama azalaki mama sociale mama Chako azalaki mama sociale mama Chako abandai ko pona teke o soki babengi koto nde bayebani te koto babandi groupe sika koto babate mama Chako azalaki ya mutu nyonso mama azalaki atoyebani to bandi musala na osika soki obengi ye akomi kitisa azalaki mama moko parmi na ba mama ba mikitisaka mama Chako ana kati abandaki koya ko tourner akosekisa bino place oya zana bokoseka bokolemba koseka po ya sekisa na donc ma solo azalaki vraiment bien alors na kosenga na baninga na nga artiste comédien nyonso to lela mama totala te ndenge batu baza ko juger ba artiste ndenge mokili zoloba ndenge batu bazoloba ba leçon dit na bango en tout cas biso tozala nde na souci ya mama. D'accord, merci beaucoup, j'ai tout été na évité na kokato mo mke par rapport ya notre monde na organisation ba obsèque maman ils ont côté un peu ba désordre. Au début c'était ba actrice ba acteur ba note kuna ko sala ba tapage et tout ko lakisa ba bozwinde ba ndeko ba makaka na évité ba bilelo matanga mama Chako komi libulu ya mbongo. Que bat ba comme ko ben na matanga mama Chako likolo ya mbongo. En plus ça compter ba association famille mutu na mutu ko sala makamu na ye na ndenge na ye juste cas parce que matanga mama Chako komi libulu ya mbongo. Yo en tant qu'artiste à vie nous ani par rapport ya makambo wana. OK, merci Aya. Conseil penza na kozonga mwa mke na sima na ba nengo posenga ba question na yo pona biso ba artiste comédien nyonso omoni balobaka esika ya matanga esika ya tokende kozwa mayele esika matanga eza tango komi place wana eza esika lokola ozoyoka liloba na Nzambe donc ete ya yo parce que place oyo komi lelo eza tour ya mama Chako lobe kuna oyebite tour ekozala ya nani tant tokomaka na place ya matanga na place ya bibembe eza esika oyo ekokyo te ya biso donc atozalaki na mama lelo mama zate liwe za nango pongi lobe kuno koyoka ndeko kingani ozomona alors soki tokomi na matanga ezesika batapage te ezesika ta soko ozalaka na guerre esprit na muninga na tango bokutani na matanga eza place ya réconciliation place o bokoki kokutana pe muninga mususu apesi mbote atozalaki na kanda na ye mbala moko pe omikitisi ondimi mbote na pe boyokani matanga eza place o ete ya kabatu mais bango kuna siko babe komi libulu ya mbongo bon libula mbongo na koki koloba na sens ke ezalaki makelele eutaki mwa muke nde tozoyoka kaka na ba audio parce que nga pe naza na ba audio wana eza na ba audio o famille balobaki toyokaki ba audio famille ndenge lobaki ke famille lobaki nini yo ko expliquer ba téléspectateurs bon nde toyokaki kaka na ba audio wana po ba audio eza nango famille emekaki koloba pona papa masumu ya pare pona papa masumu ndenga liaka ba mbongo na ba matanga batu bazo déclarer pona 50% 50% wana o soki ba chef bazwaka bango balobaki ba chef bakozwa ngo te babandaki penza ko préciser kombo bien na papa masumu donc famille za contre idée papa masumu akataka 50% famille elingi yango te yango eloko e créer moi désordre wana bon e créer pe désordre te ka famille nde mutezo loba pona 50 qui peut que ba benga ba artiste comédien ba otia sous makoloté sika ya lui ya dei bon ba artiste comédien so ba otia makoloté parce que tozana
kati ya mboka na biso eza déjà na maladie otoyebi biso nyonso ya virus ya corona bapekisaki bato bazala presque de 20 personnes yango wana bon sikoyo ntango bato baartiste bazokoma déjà na matanga tozoleka déjà presque 20 tozokoma ebele alors yango moni basoda bazosala mobulu wana bazoya kobengana bato mais mobulu yango sikoyo basoda bazosala ekoma okende sikoyo na ndenge mabe parce que basoda bakomi kobotola bato même baperiki même batelefone yango tolingaki toloba boye mpo na gouvernement na biso papa na biso Fati mokonzi na biso ya mboka na mama na biso Denise biso toza bana na ye soki tozokutana ezaka mpo na mawa kolela mpo na kolela na mama oyo akufi na famille wana tozoya mpo na esengo te soki mama akufaki tele ya mosusu tolingaki tosangana pe te alors basoda na biso ya mboka bayebake oyo akufi aza artiste monene mama Shako aza mama oyo asepelisi monde entier même nde tozoloba boye tozovandela boye na banigeria bazolela mama Shako même na baeurope kuna eza na place bavandi na matanga mama Shako bato bazolela baartiste oyo baza libana mboka mpe basangani mama Shako aza moto ayebanaki alors batika tolela mama na kimia baloba 1 mètre ndeti babaki ke 1 mètre tovanda 1 mètre to respecter bakashine mais ya kobeta ya baacteur baartiste bazoka omoni ke eza kitoko te. D'accord, merci mingi pour le message au PC mais tozonga lisusu mwa muke par rapport ya ndenge lobi ke famille eza contre 50% au papa Masumu azoka. Sikoyo je trouve ti yo en tant qu'artiste en fait o yebani na mboka na biso par rapport ndenge famille ezo réclamer bi ke papa Masumu akokata 50% te. Yo selon yo mo ndenge ndenge idée au famille nango est-ce que famille akende na procédure ngo na ndenge bien tout en ndenge mabe parce que tozo capé ba plainte pesami pour na président Masumu qui j'ai dit déjà un grand bonjour na évité yo a vu nos amis par rapport à makambo wana. Bon pour na ngai famille kozala na raison pour na mama Shako za mwana bango asalaki musala mais famille eyebaki mama Shako pe asalaki musala o ezalaki ya population bandaki otala ye azalaki pe na bato babandaki kokamba ye liboso bon nayebi te soki na mibeko na biso ya monde ya ki artiste ekomama ke soki artiste akufi gouvernement bimisi mbongo soki famille ekozwa 50% soki pe mama nani bakuba chef na biso bakozwa 50% wana nde siko nayebi te mais ifalaki nde basolo lango na ndenge ya malembe na place ekomi lelo ke bafunda papa Masumu na place ekomi ke balobaka ebele na ba audio bazo ezokende siko mabe ezobima lokola guerre moko eza na famille ya mama Shako na papa Masumu donc ezokende siko bien te fallait babongisa. Siko à lire oyo famille à maman Shako bazo que non parce que tu équipé ba ingérer ou te que ça lancé et pas il y a actrice Gabrielle t'auras que belé ba audio et pesami koto et tindi est-ce que ba ingérer on est vraiment approprié donc les locaux comment te créer qui pour faire maman Shako ba ko fana kate on moment ko finga on moment ko pelisa moto par rapport il y a actrice na biso Gabrielle na famille maman Shako pour être comme papa Masumu to ki be ka 50% de bendi bango MP siko il y a Gabrielle ou ça li que bango ba la actrice Gabrielle ba commencer la échange de paroles les amis. Bon, il y a Gabrielle vraiment eloko o ba weleli na yebité. Mais biso peto kamwaki to moni mbala moko ba émission ba image ndenge famille ya mama Shako bazo finga Gabrielle. Donc et ça li passe penza makasi po bango ba kufisi. Mama Shako azate biso to landi bango ba koko consoler biso peto koki ko consoler bango eza bongo. Mais ekomi ya ba ko finga na ba finga Gabrielle ba finga artiste ba finga oyo ba simba o batiki ba simbo batiki omonike eza vraiment bien te biso so toza famille ma Shako akei ma tikeli biso mama ni bazo bosana ke mama ni ajuaka mama ni azawana azo se présenter kaka ma Shako ozomona alors il fallait bolingo bo moko ezala na tina moko te ata bazwaki ba artiste comédien na mabe moko balobaki etake famille bakosani bakobenga Gabrielle Gabrielle toki likambo be pona kombo na yo osali yango pona nini mama Shako aza mama naza yaya na yo est-ce Gabi mtokokolo ba makambo mais à place ya kofinga benjir modèle ba fingi ba salir ye bongo en tout cas vraiment eza kitoko te eza bien. Merci beaucoup mais vous appelez le quoi parce que les appels actrices boso te to kufa na mboka na biso ke makambo ebena na boye ndenge ebena na makambo mama Shako mais
eza nango pe eloko ya gravité eza juste kaka ba organisation ya matanga mama na biso eleka bien et se pesa pe ba fan na ye bato balingaka ye monde entier. Je crois bien déjà qu'on chute vers la fin de notre émission nangi juste na pesa message par rapport ya ba rumeur to bika réseaux sociaux to na makambe belé oyo babik artiste na biso Guimard. Comment on a eu Mario. Maria. Mario. Naye bien été. Mario. La information. Mario. Voilà, Ndena Uchkoloba déjà annonce que Guy Mario a profité à bel et bien en vie. Donc, bateau peut ça fausse témoignage pour la moto, a vraiment en vie, eza malamouté. Donc, on a informé bana poto partout dans le monde que artiste na bino bolinga mingi. Na bi ke bozala ke toné, batebeli bakamwa ki koyoka sangwana. Je crois bien que yopo yoka kiango. Ah oui, to yoka kiango mais akufi na etazana mais ça sérieusement des malades. C'est ça. Ça vraiment gravement malade. C'est le moment vraiment de soutenir artistes na bino aza malade ou aimons nous vivons. Donc nous tozalaka toujours wana pona kozala na bango. Et ça a vraiment plaisir dans le monde entier, dans les fans, partout dans le monde. Et voilà, je trouvais ensuite vers la fin de notre émission. Éviter que le mot de la fin soit cause à la ligne pour les fans au monde entier. Le mot de la fin est exact pour nous profiter de nous vivons. C'est ça. Ok, nazo pesa kaba merci ebele na ye moko Mathieu Makoma. Merci nanga lisusu nazo pesa lisusu na ye moko Anaba pour la première dame de Lule balobi na kati ya Paris. Renate Ngombo na pesi ba merci lisusu à mon papa président nanga Simize. Merci nanga lisusu na pesi na ye moko. Et wingi Zamba balobi papa Zamba. Papa wa joua bien azu ba succès balobi succès moi na moke botiki la pe bango tiki le temps quoi. Merci lisusu na yo moko les grands journalistes Bénédicte. Moi soit le baka bien ya bazu wapi. Merci vraiment pour na lelo. Voilà, merci à vous très chers abonnés. Vous avez toujours branché à chaque fois au Lansara. Bah émission Nabiso, la chaîne Nabiso, Mosako Chako TV. Un grand merci à Fanny Omalanga depuis quelque part dans le monde. Merci beaucoup à ma tante chérie Niven Koumou, à ma maman Hortense Amba, Olivier Sombe, grande sœur propre. Oh, pardon Bénédicte, la maman Hortense. Maman, maman vraiment maman Hortense, je te dis à Bossanioté. Bonjour Naoyango. Merci beaucoup. Et Nissi Baraka Okanzo, Christian Kibanda, Dorcas Amba, Babila Poulga, des longues jambes bien chargées. Balobi, Dorsela Bamania, Sophia Balmaye, dans Sophia Balams, dans Ere Mariage de tout ça, Libala Nayo, bon séjour à l'île de Miel Nayo, et sans oublier Tabita Kombe, Babi Mouassia Pembe, à côté de donc Bambote Nabino, Libino Mingi, restez branchés, restez connectés, et à la prochaine. À la prochaine, ciao, bye.